Mabe na bino tembe. Na ebisaka bino après quelques jours à tango masolo ya anniversaire ya Didi Stone que Didi Stone na mama na baza tokos que Ali yakuta zo yembela Koffi Olomide SL. Bino bozo ko chantembe. Donc c'est-à-dire les années Koffi Olomide za sous à l'aise na libala pour Koffi auti ko bala mwasi na ye Sindi Leke baza ko sala ba folie na bango ba folie ya la pondu baza ko sala nyonso boyebi masolo ya sokoko ndenge ekoti. Mais en réalité so otali le VP et sengo ezate na libala eza nini mwasi pa chaka mutalezi mwasi so azucha à l'aise te ozala pe kimiate. Et voilà, bonjour la famille, Nabino tout au bozola nabiso ici chez les vieux pères polémiques à la classe. C'est-à-dire, bohémi procès les gars qui et où dit les gars. 10 ans passés, bafunda Koffi Olomide na France kuna Koffi Olomide bimaka na bana basi ba danseuse na ye. Selon la loi eza mabe, mais selon africain, oyebi makamongo le kaka nango ba patron belé ba kendaka na bana, ba kendaka na ba jeune fille donc sans même yo aza na sentiment mais opo azokengela aolengela ka musala ba kena ya ndimi eloko moka ndengwana. Et ba biloko wana esala maka trop. Ba genre ka pe ba Koffi Olomide ba kenda pe na basindi pour abandara pe na basindi bon ouais pour ça otali vraiment Sindi Leke na mama lia il y a pas match beaucoup comparé ko tu oko kitana ba niveau na mais Koffi akitana ba niveau na pe bu oyebi mwasi pe ba mekaka ete aka meki Sindi pe akangi pe makambo Sindi pe de pe mama ndako mama ndako mais makambo ezokende bien te na ote ko sala vidéo moko na ebisa bino ke Koffi azam à l'aise te na libala na wana il fallait yenda cha mwasi à l'aise mais mwasi mudako mi ko cha mal à l'aise sigo donc eza vice versa babi bale bele omona aza mobali na libanda zo cha makelele mais na ndako pa mwasi na ye donc akomaka donc ilembele ndenga ba Koffi bakozala pe mona Sindi Leke pa mvuka ka ye na ndenga ko sakana te eza nini eloko moko zo le kana réseaux sociaux Joël Chosalaki asalaki life moko ebi ya kritika ki atumbaki le petit sœur Mikolo azoko matraquer batu na ndenga osakana te batu bazozala mal à l'aise ba musicien bele baza mal à l'aise pour Joël Licho a se fiché vraiment que ye aza warrior na ndenga mokete et kimi na bureau ya Koffi Olomide batu balobeli kuna bazoko loba basali bazoninga basala Joël Licho trick ba tricker ka ndenga makameke na Kinshasa ba ko sala be tricage mona parquet ju makala mais eloko na sepe la fille aza tellement azape musicienne azape atima la fille mais loko na sepene na parole moka le gibi alobi ya biso guerre ko sukate biso guerre ko za na tina Paris c'est-à-dire biso to yebani mitakala et confirmer mbalamo que Koffi Olomide aliaka ba danseuse na ye tala niveau et alobi guerre ko za na tina France donc en kaka na giguja fallait même Joël Licho na France boyebu Joël le fichier au groupe il s'appelle plainte musuzu contre Koffi Olomide makame baluki donc ngana webi sa ta Koffi Olomide bozala mayele na Joël Licho soki bo lingi bo tungisa mwana wana aoki ko baluki la bino match baby ya ke fallait memie na puto boyebu dossier ya Koffi Olomide bakisa miso na dossier ba fille donc wana prison libera mwana mwasi ya mama na biso Sindi Leke ayo piqué ba crise pam souhaitons pas que comme na niveau wana mais bochana c'est bon Joël Licho na otike la bino life Joël Licho bolanda Joël Licho ye moko nenga zo kopesela tokos à suivre affaire masuba soki na kombo masuba na kombo muteza kati na ebite batumsu na ebate ba kombo ba vie mutumsu na Congo na ebite batumsu na Congo ba kombo ba vie baloko ba kombo na bango propre ba kombo ba vie so mutalobi vie mo boye yo lati yango celui qui se sent piqué connaît l'affaire so mutalobi vie mo boye yo lati yango alobi nanga na tangi kombo na affaire wana ya na kombo na kati yo comme no vie mo boye poni bolinga ba respecter binoti poni bo respecter batu pete na mona kwiste pour la salle mission mo boya sans tabou atanga pa komba mutu be meme na justice te ba meme na justice te tala sala guerre na mutu ayebioti kangisa mutu ayebioti omoni Roger akangisa nga na parquet
Mais le quoi ils a faire abata mitakala, oto yebani mitakala, to suka peka na parquet. Pour ça qu'à faire à papier na bi qu'à faire à mutakala. Moi j'ai une famille, bon quand ça te son naza fofol, naza na famille. Et puis une grande famille na na Porto, la Belgique, la Suède, la France. J'ai une famille en Afrique du Sud, na banga makambouti. Si réellement quelqu'un veut me chercher, to banda plein ton na Porto, to banda on a Paris. Plante oyo bolibo intimidenga. Sachez-vous que moi je suis trop intelligente et on s'en a dit. L'internet va finga maman langa jour et nuit. Si na TikTok, si na YouTube, va finga penza maman langa sambwa. So na vina tchaba vidéo va finga maman langa sans réseau pour abota mal à la tête mo lo kwa Jaël. Bo comprendre te. Yon enga na ko sa défense na finga pe maman batou parce que o va finga on a sa maman Jaël chaud. Après, il y a des gens qui savent maman battre. Il y a des gens qui sont simple, c'est pédissou. La zone c'est lui. Fallait qu'on finir à jour et nuit. Fallait qu'on finir à jour et nuit. N'a pas journaliste, n'a pas vie. Au mouton, il y a l'image d'une fille en tonton. Pour les supporter, l'élévation va te soutenir. Attends, nous va musicien va finir à Congo grave. Héritier Watanabe, Alexis Ouecha, c'est l'émission. Héritier, c'est un musicien, c'est un musicien, c'est un homme public, c'est un artiste, c'est un critique existe, insulte, c'est un artiste, c'est un star. Il faut que tu aies un sachet au kangi. Pas de âge, non, comprendre bien. Pas de âge. Au moins, c'est héritier Watanabe, c'est Alexis Ouecha. Abete Kakipa. Pour mon avis, c'est un diminuer un artiste. A yebi jouni na ko dil na Alexis Ouecha. A fanda le kwa mutakipate me fanda na motema me amme mona justice anatana te. So bozo kokala mino macho te bo longwa. Ba jibe pia na kutu bo chrétien jibe l'émission o asa capable que jota apporter nos plaintes parce que bo loba mabe o chrétien jibe. Jibe beta kakipa. Donc yo za na monopole ya yo na batu no ba takina rabatu. Ba dimina rabatu yo batu ba sala batu sous défense te tout wana e uta pourquoi parce que na utina mo kongo ya aigle pekisi biso abi batu to lo basu ba buzo ba te to sa focus na makamuna e alors c'est pas question mutu avec ngana za warrior nga photo na nga uto tindelo mécène mo be photo na nga na fali o tindelo mécène mo boy yo mlinga na yo lo bono na TV yo mlinga na yeta ko lo bali kamo na TV pona yebi ke photo uti na téléphone na yo. O tindi lango mécène mo boy tala petite na yo. Mais na kipe na ngati. Na monika na seki. Alors laissez-moi dans mon coin. So na za superstar na Congo. A turabo comme ça un pop star ti. Na suka na ki superstar. Boni no chabi no kimia teo. Boni no chaba na li koloti na se kimia teo. Ni kama plainte nani ku na 20 no ba staff na muta banga te parquet ba sango pona mutu makala ba sango pona batu mais avant nga jena matrakara makala dans l'accès public te to yebani pasa kaleson yo mamo sozo kokalibala te ke no samu susu sozo kokalibala te ke no samu susu po yo musala no je so ba funde ba fongolo je ba fungola mbwa oza tout le temps la téléphone na age no kokalibala te. Yo kuto za mkolo na nga. Na age soko kalibate je m'en fous. Boni yo batata bat no mutema moto. Makambo ton premier dame azaka to yeba angota. Makambo ton premier dame azaka. Wa motema soso. Oboma pepe. Wa me yeba ke ngai ko sambala nga no ko exiger ba vocal nga faut ça en public. Et que diminuer artiste à niveau mon nom ou ta samba bongoté. Et puis pour votre information, je vous jure, je n'ai pas peur. Et puis personne n'a peur na Congo, mon pays. Je n'ai pas peur. Et puis na kozala ka na peur te. Élévation n'a comment ça n'a vient monter ma passe. Le bon gars bon la la rabat. Bo simba ba ma belle bo ko ça ba sando la bo ba ma buzo ba ko ba ka nyo sur la TV. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que moi je perds de vous? Je perds de personne. Mais il y a que plein de gens qui me Gauthier Mascotte qui a déposé plainte lobby à Paris. Pour votre information.
avec ma preuve ya ngana boaka ka téléphone te ngana ba téléphone muso afana bota gaga nazala ba conversation ya batu nyonso na chombo na nga okomela nga bolingo otindela nga voice ya bolingo osala nga voice mo ba je evanda na téléphone okobimisa manzaka o ba finga okuno bimisa manzaka ba finga okutu ba dimine otina TV obimisa ata manzaka olobaka ta OIA bato no so ba finga ko na TV ona makasi chaque jour bato so yo zana monopole otina ba journaliste na mitulo ko ba sapate tengami journaliste mutulo ko faire resume mupandi journaliste mutu minu polele njela minu munene sale garçon amaka ka bato no so na TV yo zo sepela donc yo zana monopole otina journaliste no na za mutu munene njela minu aselo ko ali benge sami kote li vulu afinga ba artiste mine na mboko afinga ba werason afinga ba fali pupa afinga ba tunyoso yo vande zo sepela donc yo zo boma ne pe ba ko boma pe ne peti supporter tu es star supporter ba papa ba ku fina ba valeur pour ba tunsu ba ku fina valeur te pour ni ba tunsu ni ka ke to ke samba na l'état ba public to na bité ya la ngai ya ju mo benga ngai sala nga boy ya bolika to ko na niveau na poani apo bo so bana mabe to vanda a to tumbola ba vieti to vanda ka to tumbola ka ba viete surtout ba viete mona na ba kaleso to tumbola ka bangoti alors boye ba ke biso peut avoir mal à la tête bo se sanga ba jewana tipo demain matin soki bo sala ke ya lokuta bo ke sala ngo ya solo parce que biso mascotte ozo qui déposer plainte na Paris lobby déjà on déposer plainte na Paris alors to samba na ba feu est réel votre journaliste il a deux images. Oh, tanga ba combo ya ba artiste on a défendre. Journaliste non lo ba yemone miche que ça l'image de Mutu Kingandi. Moi je travaille pour Mutu. Vous croyez que nous sommes de bêtes? Heureusement j'ai Gauthier puis j'ai des avocats. Journaliste na yo aloba yango na TV ngana za image ya Kingandi pe yo mto mime poto. Moi je travaille pour Kingandi et plus grave a salaire à benga Gauthier mascotte na téléphone parce que la plus de minutes et belalo ba Gauthier tenga na travailler pour na vie nga pena vie muta sala ka boy tout wana to zanango alors to keneno ko sa plainte sa Paris alors ba ke ya défendre yo nga pena pardon no ba tenga na ki ko défendre pe mutu na nga mais appelle la bango de ton équipe producteur na nga de créer scandale donc yelo ko ya défendre yo azana monopole au finga ka fali ya ko critiquer ka fali ya aussi ya osala campagne de stabilisation que concert ya Londres zati ba ko kanga yo ozo déstabiliser mutu les locaux eza vrai ozo ba ke ezati et puis na souka ba ke moi je suis l'image de Monsieur Kingandi moi je travaille pour Mutu Kingandi vous croyez que nous sommes de bêtes o eza sko kebo na biso elinge banda elinge bandi buzoba na biso elinge banda ava bo saba plat ngamo ko ngakangisa no mutu te de bomoninga na yebi nde basela mutu plainte te mais biso sko to kota mulonga plainte biso tout to ko kota na mulonga plainte il faut pas me faire peur moi je ne connais pas la peur na affrontanyo son assuma tout banano ko kangisa régime alikolo o ba finga yo ba sambwisa yo za la ridiculiser pona ndima ki oza mobali bimisa plainte ya batu tout ba finga na YouTube ezala ka jaeli te bimisa plainte ya batu tout ba finga na YouTube et puis plus grave oloko no lobi ke ba fingi mutu li kambwana soki kombo ne c'était no joana odiona je suis sûr et certain que ozala ngo ngapela zala ngo na tanga kombo mutu te no bi vie moro boy ndeke bango ozo tinda bango ba finga nga mibali ba bima ye azana sida je suis sûr la guerre sera longue et populaire omonika plainte no muki e kangisa batebe to ko kangisana et puis internet tango to kango to choba pine to ke boa ngo so wapi pour moi on m'insulte tout le jour ana sida azana kwa mutu papa na eboye tata moi si na eboye ba chose grave bo bimisa et fait bon so soka ke banani ba banda ki bango ba bandaka après yo sa réaction après combien de mois to bimisa j'étais malade à l'hôpital ba bandi ko sela nga be mission j'étais patient tu sa famille nga ke bo selo ko bolbo salati
bokangisa mutu te na YouTube kenda bongo na koma tina niveau ya kokitisa ba sœur na nga loka ba vero bana bakangisa mutu te po biso nga no nga pena za na YouTube botika kaka boka sa tende bomo na nga mala la tête bona sima nga na ba illettré na ba intellectuel depuis na kati kuna na zana ba konti ta famille avocat tout na sona juge combien de temps babanda ko finga ona l'active vidéo do patience tange comme na suka na lâcher mais avocat banda liboso ba juge banda liboso nana bandaki yo batali temps tina suka ya zongisi to bilo bokomisi tina point wa zongsa l'été balukaka na kama ba vie musuka ba vie comment bango longo ba komba botela bango ba lettre A ba lettre B ba lettre M ba komba ba vie que no revoir suli kama masuba na bien so kombono za kati fundanga so kombono ezate eko sopo sikonde na leta boni boko bikangisa be kongo ya bino bi ukangisa ka batu no so sankara leta mosaka leta nani boy leta nani boy leta bodi so ko musique te botika vie ba star so boko ngote botika bo vana ndaku bo sale deux frères so ki bo lamba fufu bo liaka camarade na okutu concert elekika siko ma fingi fali o mona fali akangisa mutu o mona droit de réponse à fali donc vous êtes là pour nuire le petit ba petit pour la nuire carrière mutu mo so mutu mo commencer les cas défense ba bo commissaire star boko fulanga na kisasa oyo ngalo kola zaki ko iluka ko yeba na suma kasi kombo zonga boko zong sanga na actualité na ko samba devant batunyo non samba la public to ko bimisa na mitakala toko bimisa nde to la na bo sakana ngate mutu na ngana 16 ans na se mutu na ngana 16 ans na se chouchou na la cadette je te salue bonio poni so mutu ko mo défendre ka falifa comme mal vie na Kishasa poni so mutu ko mo défendre ka falifa comme mal me na ba vie boni so ko ko musique te dégagez-vous botika ba héritier ba na musique botika ba were na musique ba JB na uto ka audio mo bo soki ya 6 comme nani soki na audio mo uto circuler à na ba internet ya garçon na fingi JB o ba so na Patrick Adogo abengi ngala banga ngana banga Jean Love ngana banga yo bitike ngaba botanga na yebi la peur te ngana yebi la peur te nga banga te nga banga te ba jina mna salite na ngana banga kana ngate lokwa boko ka musique te alors exactement ya lokwa boko ka musique te exactement siko botiki la bateau bazana relève à musique ba fanda ba héritier ba fali ba l'autre là exactement na bongo ba fanda so bino boko ka su musique te en tout cas dégagez-vous bokoli bokepema mitema na bino su mitema musique te bokokate mitema na bino su mitema musique te bokomi na bokomi na mitema mo boye ya ba tension bokomi na mitema mo boye ya ba tension mitema mo boye ya ba bien te Azaria mayi ya mama nona ya tata nona ya bakoko na yo oloko no figi na finga ngo kitoko wakuna chance kapo via lobika to tika buzoba to loba su buzoba tata bwana chance o fingi bêtise ngala tikala ko benga Karine te to sa buzz Dieu me voit sona benga Karine to sa buzz nzamba bomanga Nicole Ulu tsuki uluture soki ngai Jaël la benga Karine que to sa la buzz nzamba bomanga na yebi likamba buzz de na yebi likamba buzz de oyo bino boso ko commenter na yebi ngote nzamba bomanga jour Karine asalaki émission na Boutou je n'étais pas au courant je dormais déjà ba émission ça kana Boutou na TikTok le matin mutabenga ngai Lorette fimo Lorette et puis benga ngai azakne be pression ke musala albina ka Nathalie mission mo ba Karine akeno bien te lakini na mbetu na ju téléphone na bengi na obi mama émission mo ba bo sala lobby singa te na zakina kwiti obi kenga melati na zena kwiti na mele champagne oui na zena kwiti na mele champagne
nde na yo loba biloba loba atulinga kuto za ko enregistrer nga na yebisi depuis quand nga na koma ko enregistrer bateau na yebi depuis quand na sala mambo na te yebi abi si na zena kwiti me nga moto na mpina tongo na moni ke na sake mission na se kwiti na sala ngo bien te na yebisi OK abi ko bana kutu mingi te na sala kutu mission siko na TikTok on tune de lo lien na za ko s'excuser Dieu me voit maman loba so na kosinzamba bomanga na bota bana nga mibale nazeka na mbeto na telefone apisinga nazo sala émission sikoyo na TikTok naza ko s'excuser par rapport ya ba propos na nga oza kutu yo moko te batu babengi nga ebele je te kaka boy na mbeto so na kosinzamba bomanga je jure devant mon Dieu soki na kosi Seigneur a bomanga que le Seigneur me punisse na jure sur la tête de Promedi et la tête de Gastoni na sala bezu moko te na Karine j'étais au lit Loretta bengi nga na ton ok musala abina nga show na moni émission mo Karine na scène na TikTok na CP na ngote atune ka émission ni abi akeno mabe na zui téléphone nga na charge na bengi ngabi osale émission mo boyo lobi so bakambo babi show émission na oza mutal boso benga ngate batu ba bengi nga de partout mba mo tuninga oza ko enregistrer nga na episode depuis quand nga na koma ko enregistrer bateau nga na yebi na sala makambo wana te oyebi abi batebele ba bengi nga me na mela masanga te yo yebi zaki fête arieta na meli ba champagne na lekani na sale lomo